napesi pe merci na Dora oyo apesa biso espace na ye po tosala mosala oyo. Chaque samedi, misiki eza awa. Oya misiki nyonso et puis ba kongole ba beta awa. Dodo na tsaka série na boulot yango ekotela nga Angola mobimbelela Janeli. Culture à partir d'Angola, na Congo, on est toujours ensemble. On va sur ma casse. Le soir, le qui devient, mais comme on vit sur ça, mais bien soya. Il faut pas la ouénger, il faut retrouver l'instrument. ambiance na Dora kwa zawa si Dora ambiance na Gogo tara wenge ya vedi za mwa kaptena na wenge mtu kipe wana zawana si ba patron bien le rôle ba Luzayo don Timba le rôle ba l'invisor ba Gibson bi avanga ba tout le rôle ba ingénieur Claude ba ingénieur Ntoko ba ingénieur Gédéon Mercedes Muito obrigado. Angola a última hora. Bravo Tidio. émission oyo kopesa elengi mingi na boss ezali ntimbo millionnaire Alain Vidor ma boss ya Luanda bazali tellement ebele Xavier Lopez l'homme elekelo boss tudilo azolanda émission oyo Tata Serge Kipokolo boss azolanda émission oyo alobi Pélagie Boluku de Madrogada kopesa makambo le 12 octobre alobi base Dindi Katia
Chacal bakozala toujours wana Arlette Mwanza Matria sans oublier héritier Voma azali toujours wana mpona kolanda émission olo Alain Visor baza toujours wana namoni dona mamoite Selemani pembeni na ye nazali komona Feli Chimanga wana Bekame mwana baluba Bekame Kalongi Kamalo Mpeti nzambe ya mibali motema ya Gucci bafana namoni toujours basi na ye ezalaki wana Kamera Mbongo mama na Ariette Sandra Boluku mère balifanto ya bato ya partition Manyanga ingénieur mwa bakopesa biso baimage nyonso bokomona vraiment ndenge répétition ya artiste na biso Janeli Mbemba eleki vraiment kitoko Kilembo Boluku Ngando Banyangando basepela aza toujours wana mpona koasiste na répétition ya Janeli na pesi bino so bangote epesami nanga mwana mosala na bino Jenny Boluku la Cléopâtre la cadette na pesi toujours bangote kozwa baimage avec ingénieur bravo. Merci, ma bino surtout bozanya ma patron. To sepeli pour la soirée à lelo même to zoko mona makambo shedora makambo yango elingo banda siko epa ya makambo. Balobi pesa makambo ba pesa yo. Soko zangi makambo seko zana makambo te. Shedora ne makambo lelo to zana leader na biso Janeli Mbemba oya ko pesa biso ambiance ya soirée à lelo. To zalaki pe na bamatanga na mboka ya minene. Tubugisi ba mama villa ba mama na biso minene wana baza ba mama basala kombo na mboko yo tukutaki matanga toye awa lelo pa adora po makambo pesa ma po na Janeli Mbemba na moni présent libele pe apesi makambo e pa Janeli Mbemba mais nazo komona maître Kangata yoza na présent pe tu bangamba c'est que lelo za makambo cheke marginal makambo lelo za makambo garçon miro Yonde makambo pharmacie Brachard pharmacie à Palanga yonde makambo garçon miro makambo ezaliawa DJ Gilense binonde makambo na DJ Manda Khalifa binonde ba DJ ya solo ba garçon de disque balobi pharmacie Palanga yende azalia garçon miro tozoko compter jusqu'à 5 poto ya leader na biso Janeli Mbemba pour soirée c'est bandi tozana bino titi na se tokomemba ngo tina se po balobi soko zokobela basali soko balobi lidofona te eza monene jamais po esali soko iseke masolo eza kitoko awa masolo eza malamu chez Mama Dora 5 4 3 2 1 0 c'est parti. Vraiment les années samedi, jour pour Dora, maman de Dora, il était à Coca faire un peu, à bouler non samedi, il faut aller retrouver les musicales. C'est pour cela samedi à l'élo, d'aller ensemble à Bino. Merci à tous les gens vous avez besoin de la côté de la bonne musique. Merci, bravo. Liberté aux ouatis, la chef marginal, patron Francis au Congo, messieurs. Je salue Mato Idol.
mais le tomoni autour d'ici va te belé musique et zobeta est-ce que on nous a dans le bon et l'ambiance moi to sala na kati ya Rwanda donc so et chez le raté au rata l'ambiance moi ça chaque samedi musique et beta ka balia ka bamelaka l'ambiance moi est bien ça chaque samedi dimanche balia ka komela gogo on tape concert à live on a limité ba musicien congolais ça va et c'est mon abisso ba congolais les awa na ba congolais biso to salana sécurité ça collier comme non sécurité gogo na boza les bon mais la bolia bon la musique ba mon ngele ça va c'est mon abisso ba na Luanda dereza ya c'est chez eux ande makam ndozana olaki ba client na ekozala pona lelo to ba répéter na mikolo nyonso donc chaque samedi musique eza awa boya musicien nyonso ya biso bakongolais bangolais babetaka awa donc se retrouvera biso eza lie moko ya rencontre tomonana tokutanaka na bato tomonana bango kala donc ba retrouvaille moko tosala awa donc na bandora ye makambo ka eleka donc ça baro ça bora de makambo eza lipa deuxième place modelo soko e palanka donc chaque samedi na palanka ambiance ya gogo sécurité ya gogo makambo nyonso to ya gogo na bandi bolandi boyoki ye moko to na dora alobi ekobandozala chaque samedi akobanda toujours kopesa makambo donc bozala toujours branché avec tona dora aza wana alors namoni tant epesameli moto lokola ya si ya dongala ezaka sepeseke congolais première démonstration, venez, mettre dans la bouille. Venez, on va tomber dans la musique, on va dans la bouille. Yassia Dogala, Abadije. Yassia, Yassia, Yassia. Patron, Sia Dogala. Et c'est d'abord pour le pays de Matarabo. Yassia. C'est l'arrivée de Kiba Santa en général, c'est le général, Kiba Santa, le général, hors Prata, toujours. La Mato de la Sia Dogala, grand frère propre, à la Sensouba.
présence c'est mon avocat. Et encore toujours, Gibson et Biogaba. C'est Victor Sanapol, Akati combien? Victor Sanapol, Akati combien? 50 000, Sanapol. 50. Ah oui, merci. Nico Sanapol. Merci Nico Sanapol, merci pour la mission. Merci beaucoup. Allez, toquez.
noite. Bonsoir. Bonsoir. Nabandi Hollandi, répétition au Ndenge Eleki. Naimite esongo nini vraiment oza nango oya vraiment pour participer na répétition ya artiste na biso Janeli Mbemba. Esongo nini oza nango pona mokolo wa lelo. Na sengo ebele pona nike eza rencontre moko tozali ke même bangolais biso tokota na pata Congo bato mpe bazali bacongolais baza apata ngola awa toya sengo makasi que culture à partir d'Angola, na Congo, tu es toujours ensemble. Donc, là, c'est ma casse. Parce que l'Ilobani, l'encouragement, quand on peut artiste à la biso, Janeli Mbemba, l'Ilobani, encouragement. Encouragement, c'est que Congo. Il faut toujours, on a l'Angola, il faut que pour les Portugais. Pour faciliter l'intégration à partir de la société, à partir d'Angola. Ils sont dans l'école. L'école a 23 ans. Dans la cours portugais, français, anglais, dans 23 cours. Mais tout ça, cours portugais pour les faciliter. Il y a des gens qui pour faciliter un cours portugais, il y a des gens qui Congo. Donc, le Congo va bien à partir de la cour de Pessah. Merci beaucoup.
Mira,
ambiance. C'est la présence des 4 joueurs. Kamana
aza kosepela azosimbaka motu azokonza motu bakose moyen te bos donete. Président Janely Mbemba. Oui, merci. La grande journaliste, c'est Talara Bachera qui t'a reboé. Alors, tout le monde a question. Moi, téléphone à répondre à l'ingénieur, c'est vraiment très gentil à Omonayo. Et puis, carré. Tout le monde est vraiment autour d'ici, au public et les gens qui va bénéficier dans le micro, va boss va signer au bandela bis encore samedi prochain. Nous allons nous dire pour le public vraiment. Est-ce que vous êtes content à Malobo, va boss va lobby? Bon, on a plaisir dans les alara. Nautaka na ndako na préparer makambo nyonso moni boulot na yo soki yo moko otiango sérieux te mutaro sala intervention azate donc tant que yo moko yebike ozolite pour na vie faut être sérieux na boulot donc na tiaka sérieux na boulot yango ekotela nga angola mobimbelela Janely pour na boulot donc nga na pasaka batant balabala te donc nga parler et là pour na boulot pour na osepelisa bato donc si bato basepeli boye na préparer yango à conséquence de façon que bato bazala satisfait c'est ça yango on appelle donc na ebite so retour na question donc tous les sous samedi prochain tous les sous européens c'est sous bilingue les sous président il y a samedi prochain na bi erozala le 21 erozala entre le 21 na bengisi ba chéri a bien na bengisi ba vieux ba vieux bien na bengisi ba patron bien le rôle ba luzayo don timba le rôle ba l'invisor ba Gibson bi avanga bato lokola ba ingénieur Claude ba ingénieur Nzoko ba ingénieur Gédéon Mercedes donc na bengi si bango tout avec si ba Xavier Lopez na bengi bato tout ba Rua 15 ba patron ba Sele Manzombi ainsi de suite na plaisir à trop temps na kutana ba si ndongala to kutana ba Sisi Selenge to mona na ba vienio so awa et ça la plaisir ba Francis Bokungu donc ça va quoi na satisfait na sel musala ba sepeli siko na minute 5 na bandi yango na pena ya na bandi boyoki maloba ya président Janely alobi azana bino lisusu samedi prochain a repeta toujours makambu to moni a chez donne yinda qui vraiment soira ngo leki tellement kitoko na bandi boze belé bozolanda émission oyo angola out mahora natali upandi nanga na moni kef lokele mwana alumbaka solo ya na bombi maloba to bombi to ozela ka samedi to repesa makambu bajana propre bazala ki a vraiment ebelé pour na kolanda émission oyo pe kolanda concert oyo ya président Janely donc apesi makambu président merci beaucoup pesa pour na public nyonso elandi lobani no roki ko loba pour na public nyonso bon na ba onyo so baye plaisir à trop na sepeli vraiment samedi prochain tout le monde a la sous-soupo na sala bino sous plaisir à trop na pesi bravo ba mbote belé parce que un grand journaliste et puis na pesi ba chicha lumière na pesi na yo moko mo sa kitoko boya vraiment et ça passe pour na mona chéri ya kitoko boya au sala émission donc plaisir à trop na ba tout bolinga nga ba chéri bisous je vous aime tous et puis na pesi ba merci na Dora o ya pesa biso espace na ye poto sala musalo plaisir na orchestre na ngami na ba mission na nyoso plaisir à trop ya keps lokele na banzo la nangola out maora donc tout ce qui est en émission tout de la beaucoup de ba image samedi prochain président akopesa toujours makambu ba lelier azonga tout samedi prochain to kozala on a pour na kozela bino bilili avec l'ingénieur bravo cerveau monteur ciao